Visteur mtazali ko représenter bato bazana minoko kasi bazangi nini koloba koki koloba te mais bakoki koloba te yango wana émission na biso oya la vérité mpoko lelo ezali koconseiller sur nini mama Annie église secte na culte raison tozali koloba boye parce bato tozaka koloba kena ndako ya nzambe nake kosambela est-ce que ndako ya nzambe na bino eza vraiment église ou bien eza nango secte ou bien pesa nango culte ndenge mama Annie auti koloba awa donc sikoyo nayebi te ser na ngai soko koyi koyeba ete Moïse mutu atongisaki misala ya tabernacle. Oui, nayebi Moïse atongisaki yango mais naza pe na question na soki totali na Bible ezokoloba ba dimension nyonso epesaki wana eza un peu très compliqué hein. Exode 25. Oui, soko totali yango ba page nyonso ba kaka ba dimension sala oyo bon ekoko pesa na combien de mètres na gauche na droite na katikati na nini na taille hauteur nyonso n'est-ce pas? Oui. Ya solo ndeko na ngai soki ozana kosala recherche te na Bible ozaka kotanga Bible po ndenge biso sotanga Bible okoya komona ete ba place ezali na Bible ekoki mpe kozala très fatigant mpona kotanga surtout soki okomi kotanga ba dimension oyo nzambe apesaki na Moïse yango oza kolobela ya koma tabernacle ekozalila frère nanga tika nayebiso ete nzambe azali nzambe oyo ayebi biso nyonso na mokili oyo raison sere nanga oza na premier kocomprendre ba dimension oyo c'est parce que osali ingénieur te yango wana yo moko poza na question me nayebandeli olobaki tango répondre à question na sere so ba peso ba dimension ya tabernacle ya arche nani ya Noé olobaki wakotala yango mais sikoyo avant kutunga na ya yo moko déjà obwaki déjà question mais c'est frère na ngai ba dimension oyo epesa matata oui c'est vrai Moïse sokotali histoire na ya akolaki pa ba pharaon akena na université précisément bato bazako soupçonner que était première université na Égypte banaka na Égypte na ville Alexandria. Moïse asalaki ingénieur na ye asalaka polytechnique ndenge toyebeli yango parce que tala place Moïse ayeko bomela nani hébreu wana et puis balobika tokofunda yo akimi ezalaka wapi ezalaki na chantier ya construction ya ba pyramide Moïse mutu akosa yo te sauf sokoza na tembe yela biso preuve yango Moïse azali parmi bato oyo batongaka ba pyramide bato badirigaki misala ya ndenge azali construction architecture yango nzambe lokola ayebaki ye déjà apesi ye nini ordre ete yo Moïse ingénieur en construction civile ayebaki ba misala oyo nyonso tali construction yango wana apesaki nini vision ya ndenge nini alingeli tabernacle na ye ekoka kozala tabernacle yango ba dimension apesaki ndeko na ngai soko oza na yo mutu osala ba science ya ingénieur te soko oza na yo mutu oyebi bien construction te okoki mpe koéchouer oyi kozanga koyeba koma kosala yango yango wana nzambe asalaka baintellectuel tanga bamission elekaki wana ya nini ya luka n'est-ce pas okoya komona place olobelaki place nzambe aza kosala banani baintellectuel ya niveau moko très avancé nzambe akoyi kosala yo te akoyi kosala ngai te soki ayebi na ye te koza na spécialité mpenza ekoka te mais mama likambo tozali kokende yango oyo nzambe ntango apesi badimension na ye epai ya Moïse akoka kosala tabernacle Moïse a comprendre en très bien en tant qu'ingénieur. Mais si quoi question moko posaki na nzambe. Alors bien dit nzambe yo pesi na sikoyo ordre na kwa kosala église. Nini église to tabernacle. Mais sikoyo pesa nga nini? Mbongo, n'est-ce pas? Pesa nga ba possibilité. O pona kwa construire loko yo tindinga na sala nini? Na construire. Mais si on nzambe oyebi so nini asalaki na place on a pas ko répondre à Moïse. Na banza yebisa ki mbongo basalaka nango nini? Mbongo basalaka nango nini? Ndeko na ngasokoza na mbongo. Il faut ko yeba ke mbongo bazana ko ser na nga preno ko za na mbongo lelo. Pesa nga 3 makambo to 2 makambo oko iko sana mbongo. Kolia, kolata. Bon, mbongo tuweza na makambo belo ko sana. Sikana yebso ser ke o échouer. Soki ba pesi yo mbongo biloko mibaleka ko sala ngona na vie kosomba eloko sange otangi na bilamba ba nini tusa kosomba nini eloko ya mibale mbongo basala kana nini kufuta batu merci mingi wana nde o réussir
mbongo na mokili eza nango na deux rôles. Numéro 1 kosombela yango eloko. Numéro 2 kofuta bato esili nango. Apart les deux makambo mbongo komona yango su valeur nango mosusu te. Yango wana nzambe ntango atuni Moïse atuni ye me nzambe oyebisi ngai nasala o tabernacle. Me wapi ba possibilité yango? Nzambe ayebaki ete bana ya Israel ntango babimaki na Egypte babimaki na nini? Yebisanga sere na ngai. Bon, ntango babimaki bazalaki na eloko moko te, me ntango bakoti nzambe apesaki bango biloko nyonso ezalaki bazalaki na eloko moko. Bakoti wapi? Na terre promise. Bo sere na ngatika na yebisa yo ete oeshue lisusu. Bana Israel ntango bazalaki na Egypte bazalaki ba esclave. Me nzambe alobaki na bana ya Egypte ete bana na ngai bakoki kobima na mboka oyo pauvre te. Bakoti pauvre, bosalisi bango misala ya mpasi, bofuti bango te, boniokoli bango bokofuta penalty. Yango wana bomaki mwana mobali moko ya ba-Egyptien. Po babanga, epi balobi te po makambo eyela bino sote fo futa ba penalty. Alors bafutaki bana Israel na ndenge moko somo. Pesa ngai 3, 4, 5 biloko oyo bana Israel bazwaki na Egypte gratuitement. Balin, bilamba balin. Ba diamant. Ba or, palata, ba cuivre, mabaya, ba bois de Liban, ba bois ya ntalu. Eloko nyonso, tolo bango boye. Nzambe tanga amoni ete bana Israel balingi kobima na Egypte fo bafuta bango ba penalty, ba amende ya bambula nyonso basalisa bango misala sanki bafuta bango. Nzambe apesaki ordre na ba Egyptien ete boluka eloko nyonso ntalu oyo bobomi na bandako na bino boya kopesa ngo na bana ya Israel. Donc comprendre siko ke bana Israel babimaki na Egypte riche. Oui, babimaki riche. Babimaki na nyonso oyo. Na ba bijou. Nyonso. Yo polaka ba bijou, bayeka kopesa ba bijou gratuitement cadeau. En tout cas. Olela bilamba. Ya nyonso bazwaki yango. Lin. Nyonso wana bazwaki. Ya couleur nyonso. Couleur nyonso. Ba indigo. Oh. Cadeau. Nende mwana bana Israel tamba bana Egypte babimaki riche. Alors na tango Moïse toza kolobela makametali tabernacle construction nango esili kopesa na ba dimension ya en général. Plan yo se pesa menine pa Moïse. Moïse tango poser question Nzambe siko plan oyo pesa comment na kosalela yango. Nzambe alobi ke est-ce que tango babimaki na Egypte yango uti koloba te. Bobimaki pauvre. Elio bobimaki na ba matériel, n'est-ce pas? Nyonso. Babimaki na ba matériel. Les mêmes matériaux oyo Nzambe aza kosenga ngo sikoyo ke naza na besoin matériel bozongisa yango. Moïse beta ntangwa pesa annonce lokola l'église ne soit pesa annonce te. Oui, ba pesa ba annonce toningi kosala musala boye soko ozana tonga wese église soko ozana libaya ozana tol moko mema awo. Ozana sima makambo bandi depuis na temps ya Moïse. Moïse apesaki annonce na bana Israël te Nzambe alobi nanga biloko nyonso ozana ngo parce que na dimension oyo tango pesa meli na institution comment construire tabernacle tango pesa meli Nzambe asengi ete lupangu ya tabernacle ezala clôture na nini ba dimension na bilamba ya balin. Bongo bapoto nango nyonso wana nini bakozoma baya bazaki na ba désert. Na ba bois de Liban, ba bois ya ntalu. E bongo sampa wana tabernacle na ba bois ya ntalu. Bongo basha likolo na ba kapo ya ntalu. Tozola nanga ser na ngai. Pesa meli na ya nini? E ba kuiva. Kuiva ba beta likolo nini? Wolo, ba plaka ba or na likolo. Yo tuko ba sanduku ya mibeko, arche. Arche nyonso Nzambe alingekeza la nini ya wolo, n'est-ce pas? Nini so yebi ser na ngai. Minde zala ina kati kuna 12 lampes. Ba pigeon bataka boye. De chéribe bataka bazako kengela nini? Arche ndwana. Nyonso na wolo. Moïse alabi wolo na kozilongo wapi? Palata na kozilongo wapi? Bibeni na kozilongo wapi? Oyo nyonso bozwaki wapi? Na Egypte. Na Egypte ngai Nzambe na pesa kibino yango. Nazala besoin nango nini? Ezongela ngai. Mais sikoyo Nzambe pe na ebite. Asi apesi batu biloko, sikoyo ningo récupérer ngo lisusu.
Bon, merci c'est na question uti ko poser awa siko nzamba siliko pesa bana Israel bo mengo oyo kati na Egypte. Mais nzambe awa susa za ko senga na Moïse ke bazongisa yango. Donc question no ezali nzambe apesi epi nzambe ngari kipesu. Oui, nzambe azali nzambe ya biloko nyonso mokilo, nzambe apesa ka nzambe pe abotolaka. Nzambe soka lingo utiliser yango bato bana salanga lokola mowumbu na yo. Tozaka ba instrument nzambe ko utiliser biso kutu bato. Ebongo siko ba matériel na biso. Oui, nzambe ko utiliser matériel nyonso mutu azana yango. Nzambe ko ya kozolu pangu na bia comme ça église pesa. Mais surtout yeza wana wolo palata ifo ya poeta sala ba sheribe na ye. Yo sero sana ba bijou na banze na nord, n'est-ce pas? Siko soki papa pasteur à télé mais habito ça na besoin de construire église. Ba wolo nyonso bozanga boya na yango. Ha, yo po lela ba bijou.